likata lifune omona pale kwa mbeli bakato sia buo wapi likata na lifune tala omona ko baba kisusu o baba lubaka ko dobela masoko. Mbote, bonjour, bande ko balandi émission Oyo Gram si chaud. La site nabino ya lengi ya pifo ya kafu Carrefour des Stars ya Emoko la patronne na Mimi Alemba Ange Gabriel. Moi so azanga lisumu, moi so azanga problème na mokili soki omoni na problème na mutu seke yodo badi atuke ce pour faire banda ko bosser puis le vivre na Gram si chaud ya toujours na maramba sika, toujours na maramba elengi. Lelo to ebila toujours mama mbetu to ebite mama mbetu soki pena mbetu te mona grâce oyo te mais bomona Mimi Alemba te nazana bien invité na bino aba ko se présenter si boyeba bango boyebi bango mais bon ça ra moi rappel à comme ndenge zalaka. Bonjour papa. Bonjour moi. Kopesa kombo panneau solaire. Panneau solaire na yambio. Bonjour koto. Bonjour. Kopesa biso kombo. Comment on a bijou lipa moto pain chaud. Bijou lipa moto pain chaud. En tout cas le oto ko lobela toujours makambo est tellement aussi bana oyo. Ko si bana oyo to ebite soki to ça et là on a bandenge nini. Panneau solaire no banana ne pas non. Est-ce que ils ont normal moi si aya kusenga mobile na yake papa na poso si bangai. Eza mabe. Eza faux. Moi si mobile ndalinga moi si. Donc mobile na makambo na mobile ndefa banda moi si. Soki moi si bandio mambo bongo. C'est que soki uzati, soki moi si azana ba sentiment si na ba niveau wana. C'est que soki uzati akozo pe papa lupango, akozo pe leki na yo. Donc makamona ngai ndefu na banda moi si po ngande munalinga ki moi si. En tout cas, merci beaucoup pour nous soleil lui maramba aussi bana wana fo maman ndete fo papa nda bana moi si suko pano. Suko si maman zana ba posa na yi. Po ezalaka na posa ni ezalaka pa na bino moko te po to koza pe to aussi bana biso mibale il faut yo au verser nga pe na verser. Sikoyo so maman zana ba posa ni ana esape kama beka ko ya ko senga. Na yebisio moni bandaka ka tango Adamu na Eva balemboma. Nzambe tango tuni Adamu zapi o na za place boy na batami. Ase tovika za mutakala yebisa ki Nzambe mwasi o pesa ki ngai. Banda wana nde makambo ya sentiment wana ezaka pa mobali nde fasenga mwasi. Donc Nzambe aponela su mutu mwasi te, c'est-à-dire makambo wana poti tolinga basi na nzela. Eza pona bongo wi katikati ya makolo te okolinga mwasi te. C'est que nangana zondeko na ngai na komisi mwasi na ngai. Mais loko tolinga neza pona mambo wana. Donc loko ngam na lingio, ngande fona bandayo. En tout cas, merci beaucoup bande ko balandi ya Carrefour des Stars. Ba bo s'abonner toujours massivement na chaîne Bino Oyo, chaîne biso ya pifo ya Yemoko la patrona. Bijou kwelo, lipa moto pain chaud. Papa pano FC biso ko singa mbali ke ozana posa asiba ezala mabe na yebite pona yo za mama ko se défendre ko. Merci beaucoup, Gracia. Wana na contredire, je m'excuse beaucoup pour naza na moi grippe et déranger à ma casse. Façon de parler na boyo kande na loba. Wana na contredire, wana vraiment na boyango. Na boyango ma casse. Pourquoi na boyango? Et un tout tout. Et ça bas sentiment. Pourquoi pas ceux qui na yo qui soif, na yo qui posa aussi ba na benga mobile na ngake bébé ndé na za boya na za na bimsi pe propre fort donc bon na ngamoko to futa ta chambre to siba na pas nité ya nzoto c'est pas sentiment nango il faut mon mobile a siba nga so na ki soif na benga mobile na nga siba nga et logique est normal point nité il faut que mobile ndé a ka posa non pour ya za nzoto no aza mai na makila nga pe na za mai na makila alors so na ki soif et les kenga matinga tina suka mutu na benga mobile na ngai so ya za lo tina futa chambre siba ngai eza bongo. Merci beaucoup bandeko balandi bijou ko la lobike yeso kana soif na o benga mobile ni mobile na aussi ba po ana posa aussi banana mobile na bijou est-ce que est normal ndenge yo moko lobi wana te pano est-ce que est normal moi si moka futela mobile chambre ba kisi banda bakoko na biso esali manonte que moi si
atongela mobali ndako esalema na te po wana eza lokola otongeli nga ndako esalema te kosalema te po soki osali ngango bongo lelo seke ntango na kosala 6 mois naza na voyage ofutela mpe moto mosusu okotelanga mpe mbanda na kati ya ndako mpe na mbetu na nga mpe bokosala makambo wana donc mwasi fo ayeba kogere basentiment na ye po esalema mwasi nanu ntango mobali azosenga nzoto fo asala no mwa koboya ti mwasi aza fier mwasi okozala te ka nasimbi oka bobamba moko panzani te mwasi asala no mwa nini oyo mwasi asalema bongo mais soki mwasi akomi deja na arrogance wana ya kobimisa mbongo kofutela nga hotel longa deja na déconsidéré yo namoni deja passé na yo naomona deja lobi nango ndenge ozalela franchement na regretté makambo alobi seke ayebile mambante oui ayebi mambante so mobali nanga ana eloko te disons mobali nanga azala na eloko tofuta bachambre pourquoi soki azanga na ede na koede mpo eza bolingo esenga bongo bolingo eza réciproque soki opesa nga mpe na opesa yo so hier loba na ndemu na sens que pourquoi mwasi arozwa afuta chambre mponga na sibe mais non soki naza na sof nayoki sof mobali nanga na kobenga ye na kofuta chambre na propre mbongo na ngamo na lesi na mesi tofuti chambre sibi ngai po aza mobali nanga aza mobali nanga mobali nde il faut alukela mwasi mobali nde faut afutela mwasi chambre mwasi akofutela mobali chambre futa chambre na libya je répète mobali fainéant comme ça mobali fainéant po ayebi ke yo donc akovanda na ayebi ke ata naza nango te yo kosala soki aza nango te mais eza te nga nasalaka mobali prenait les 30 maintenant so aza faillite le mo net azangi eza mobali mosusu grâce mobali mosusu balamuka mpe mwa banda ntango amoni tata sans faute te mais yo mobali mosusu balamuka banda ntango mpe ti tomoni mpe yako poko yekoka aza na sans faute soki so okende kango mpena makasi mposa osibana yo oza mwana eloko mpo ani kozala moto ya mabe mpe mpo ani omibomaka yo momake mpa mobali mo asibanga nafuta mpa mobali mo asibanga non mobali nanga azali na kopesa ye napepesa kutu ye na besoin mpe na saki napesi esale kwa ya ye toke na chambre afuti mpe na reception tomati ya olia so eza tolie ya omela tomeli tofuti mbongo asibinga so mpe asisi kosibanga so naza nango napesi epeso oyo avivre na ata lobi eza bongo toke na bongo eza bongo akoyede ngai so aza reconnaissant à moins que azala ingrate so aza reconnaissant à reconnaître bamiko mosusu mpe so nanango te mais bijou momi nanga mpena ayedanga so naza nango te apesa omona mibali fo totika bana biloko moyebela motu soki mwasi asimbaka mbongo nde nakisiki fo koma kosenga mobali kosibana mobali nde fo asenga yo otango ozosenga yo fo osala mpe mo babiloko moko boye asimbi etika ngai esimbi etika ngai ematisaka mibali posa omo ntango ozosimba yo ozoboya donc ezobakisela mobali posa ezalaka bongo mais eza teke nga mobali avandika bobenge yaka naza na posa kosiba seke so nga nazwi contre temps so okoki kogere basentiment no te so nazwi contre temps okozwa motu mosusu bosala nabi omoni mamosusu koyeba nesi ye pele na moni mama bolingo aza incomplet mama bolingo aza complet na makambo bolingo nayebi te donc aza pele innocent mama bolingo aza innocent so nabi innocent po ane po naza mobali mosusu napesa mbongo mpo mobali mosusu asiba so ye aza te vede nazwa mbongo mosusu mbongo na oluka mobali mosusu mpo asibanga mais non eza na bote ezongela je m'excuse beaucoup vraiment mambo oyo ebano batanga sous grippe po ndenge eza wana soki nanabi bien soki grâce eza na mibali mosusu natango kasi bosoloka na telefone allo chéri namo eka ozoka allo déjà l'idée sur les chats so comme les papiers kaka papier so comme les landry so comme les orangal kaka n'appelle à pamba so ka yoka mobile na bengi dans la téléphone ka boso alors chéri comment ça va bon on a tout bien on a quand même qu'on a mis mais so ka bien tout comment na so ko vono on dirait donc so ka ma le bamba la loba donc bas nous devons sentir que ma doucement se forme l'idée sur du bolo ni on so donc ni on se du fil ni on se te forme na donc façon comme on t'a lobé et bien on t'a bon pour on ça saute sur que ça content là
mama boni qui m'entend ma bébé papa et ça autant so pena na zana iloko dans ce fait quoi pas za nzo que ça na ba na makila et que ça appelle à parler mo ba na benga na yo qui déjà ça la so na zino iloko attends kana za na hotel tito comme à 15h 16h pour bien attends ça na appelle à pamba so na moi donc la sac na benga et tout si bana pas mbana na benga pour tout si bana franchement ça mo bana pour y personne azui après ça là ils a bongo. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous continuez toujours à s'abonner à Carrefour des Stars. Et vous avez la patronne. Mimi alemba ange Gabriel babisite tikala kaka moko na Congo Kinshasa na biso na libanda mboka tozaka na Carrefour des Stars. Mais continuez toujours à s'abonner. Mon boss privé Papa Stone Dombele yo toujours aux awa yo za ngaya kati ya motema. Pano na ko belo moko. C'est que moi si pas capable de rebattre la mobile. Non, on dit pas comme ça. Le roi aujourd'hui n'a mingi. Ceux qui bossent le n'a eu qui posa. C'est qu'il faut balayer. Eza normal te mais ça moi si on est déjà sur le bengi mobile. Ceux qui t'aiment sur ça la moi éviter. C'est que du tout c'est ingrat. Et fait qu'il y a des bengi mobile que yo bisu que le paro te ka. Et fait kaka ya kobenga mobali ngai naza na posa o nde toza boye ba posa wana ezalaka na nini o lekani ko peso posa papa na kobenga ya sibangai ozomona il faut za nini o esalemi ke peso posa c'est que soki ya sala ngotango ozobenga mobali nyonso batambolaka osobengeka ngai naza na posa aussi bangai naza na posa aussi banga donc naomona déjà le passé na yo ndenge ezalaki nazomona déjà avenir ndenge eza donc soki nazwi voyage mona ke place moko nasali inani c'est que il faut nayebaki oyo bazobeta basystème po ozokoka kogere basentiment mwasi il faut bomba sentiment quelque soit ndenge nini il faut bomba yango mobali nde faut yebisa yeke nana posa tosi bana moi si je suis déjà mon bali bongo ou bien moi si ma bongo. Ok, si je comprends bien, Gracia, si je comprends bien par rapport à meilleur loba que qu'on s'appelle des tout ça rapport sexuel hein mon bali bas sentiment des présents mon bali aime sous à aussi bah à côté les catalogues de bongo à aussi bah mon bali de baganga wana donc moi si qu'on gagne ça hein donc on s'accorde de bablo moi bon je t'aime bien sans toi je ne peux pas vivre sans toi non non si bien quand c'est contact bien si quelque chose bien et mata kama boye et ça la que ni la sentiment moi c'est faut agir là sentiment et ça me dit là et makambo les abonnés yo ce qui sentiment les qui va bon si bangai merci beaucoup Bijou merci beaucoup na éviter de go ko la place wala Bijou ko la lobby po na ye so kaza na posa mobile na sibi obenga mobile na ye mais pendant ici biso lobby que moi si wa singa mobile mais si la moi sérieuse parce que moi il faut se réserver na po na yo sango koko yonde ni kanga ona nuka koze la kaka bana na ngina tu ne lo moko izana ba mobile mususu ndeti ba jeune na biso ba jeune génération na biso toro toujours linga mingi kosi babasi na biso na masoko na ebité ba jara mibala bongo d'après yo okolo ba nini pela pona bango ko si ba mwasi na masoko eza lisumba premièrement eza lisumba nzambe ti asala ki libolo na likata ayebaki mais lokola sali yo mobali ozana lifuni moi si pas en lifuni lifuni kokotana te eza déjà lisumba siko moni baso meti bazalaka alo mobali na nazana posa kosibana bango siko ndi ba autorisaka biloko wana po azoko batela ba sentiment na ete bango nde bakenda kopesa lifuni tango ozopesa lifuni eza libabe eza lokola mwana mobali abimina moninga ni mobali po lifuni ya mwasi na ya mobali eza ndenge moko
libolo na likata nde toyebi ke likata eza mokila libolo eza libolo sikoyo oyebisa sikoyo lifuni okoti vraiment na lifuni nzambe azoyina yo mpo makidi oyo ya makidi oyo kobwaka ngo na se eza lisumu bonso oke kobwaka ngo na kati ya lifuni ezalaka eproduira telo ezalaka te kosiba mwasi na lifuni omoni bamikolo nyonso kala te ekocreye maladi moyo ya sika maladi oyo kouta na lifuni po likate kokuta na lifuni te sikoyo basi oyo bazala alo mobali na nga basantime eleki oyo lideso ezobeta oyo nini boye omoni bafille mo neti grand gérard tuka le grand gérard ya az ye soko olekala okaka bakolelaka neti kaka edigalaka omoni basi neti banadege kosebia ye soki ayoki ata moninga na ye mo abeteli lisolo nasolola na ye ayebisanga apanonga nakosiporte eloko wana te eza lisumu ya makasi ozofrene vi ya mobali ozofrene mpo lisumu wana nzambe azoyina yo lifuni vraiment en tout cas biju ko na ebite pona mibali o basi ba basi na mona lifuni yo basi bio na lifuni seke bayoki yo libolo bien te yango fo bakoto na lifuni mpo bayoka bien seke libolo moto eza te mpo libolo fo za bon moto mo pano seke bayoki yo bien te yango basengi lifuni pardon bazongela biju ko na ebite panga lisingane na vandi ko na ebite na biso mambo efozala na Carrefour des Stars bijou kodo mais comment que c'est bijou est-ce que mibali o basi ba basi na mona lifuni yoza contre bango toza pour ba naza ba pour ba makasi o même so na bila na pour ba makasi yawa likata lifuni o mona pano kwa mbeli ba kato sia buo wapi likata na lifuni tala omoni ko baba kisusu o baba lubaka ko dodo na masoko so poza ya so baba dodo na masoko o taille net na bishkoli so baba dodo na masoko o so tana taille net na bishkoli na sa tana na taille donc ko dodo na masoko na été sur la blâme franchement et ça ka sentiment moko donc yo za ko tolérer na yo yango basi bona lisoko yango po ça ka bien mais pendant si biso bi ke soko moi si ba ko senga lisoko c'est que libolo na wala NCDA tala madusu no sa ziganzo to so boniwe senga mobali nanga akosiba ngata matoi akosiba ngata na misu mobali nanga akosiba ngata lipika nani ye mona te tono batali original ata ye mona zana na asiba mwasi na mpende te na mpende akoti te na mpende ka awa na nzelo aka na nzelo na nzelo kaka azo tsaka abo azo fote ka abo abwaki na sala te so sala ta ko sala kuta biloko nyonso nzoto fe sala kana lifuni ya mabete ebete esala ka bien bon mobali na fa siba na lisoko en siba na lisoko pa mobali so abi asiba na munoko et bien pour les arrêter non si c'est maya na PQ na million et quelle vitamine franchement merci beaucoup mais pour s'abonner toujours dans Carrefour des Stars bon s'abonner en tout cas mission on se cause là-dedans comment on a na quoi wana bakomaka s'abonner et kolio eta 1 méga pas matin il faut cliquer au s'abonner directement merci tout comme moi que na suka ya biso la biso tellement mission lequel lengi na éviter ba show il faut la kana gramme c'est chaud pas non moi conseil que pour la bande ko ba si barabas na mwana mafuni moi conseil que pour la bande ko basi o basinga mibali na bango moko conseil ni ko ko yebisa bo fu basa ba on na ba genre ni pour mo bala comprendre premièrement au passer par numéro de téléphone bo ki pe ba premièrement mwasi oyo mobali oyo asengaka mwasi na ye lifuni aza kolukela mwasi ni liwana premièrement po soki mwasi balala ko na lifuni trop lifuni ekofungwama na ntango akobota esengaka lifuni ifo ezala ya kokanga po otindika mopepe bien ozomona soki sikoyo lifuni eza polele libolo sikoyo moye mopepe ntango otindika mopepe ebima na bima dusu moye mwana abima eza te césarienne yango moni bacésarienne ekomi ebele likolo ya kosiba na lifuni ozomona bandeko na ngai basi bandeko na ngai basi botika kosenga mibali mambo kosibana po ekobimisa bino moins sérieuse ko bakoyi kosala neti ndenge ni po papa kopoti ke mina aboye mama to de la posa la siba donc yo fozalaka nde oza wana biso moko déjà bana mibali nzambe apesa biso asala biso déjà grâce neti kombo na yo boye
chaque 4 heures il faut likata na ngeza la hotelima soki mwana mobali likata 4 heures telemité il faut qu'il l'hôpital tant ozo suba masuba faut qu'il na vitesse donc ezola kisaki mwana mobali ayoka kaposa kotia chaque jour PR tout mwana mobali akodi mata na mabolo 4 différentes na journée pour nzamba pesa biso déjà ngolu wana bandeko basi bozela mo ba papa po ti bozana papa wana ata bovandi na ndako bokilo ni yebelaka kiazana posa wana na pesi mbote na basi nyonso oyo bazelaka mibali na bango basenga bango na pesi bino mbote basi oyo bobeyaka lifuni na pesi bino mbote bosalaka bien na pesi mbote na Gloire Sébastien Miroir de Bandal Stone Quavita numéro na téléphone est plus 243 ya Willy Moucheni 90 40 38 306 plus 243 90 40 38 306 tout kakola la base na biso na mafoni. Merci beaucoup pour vos bijoux conseil na base ba accepter na bon pe mbala na base ba on a lifuni donc na base ba senga mbala ba on papa aussi ba ngapena ndenge senyeli parce que numéro téléphone moi qui ba parce que to comprendre si ba en tout cas franchement na pesi bande ko na o bolinga basi ba bino lifuni ba mbote belé place Rosale il faut les arabes bande ko na centimètre qui par place te ata ana mpende mobala wa bwaka la yo ata na lipeka mobala wa bwaka la yo ata na mnoko sito ya mnoko quelle vitamine nya surtout ya ka sentiment bon continuer na mnoko ba si ba bino le soko et ça na ngeli otenir so ba sentiment so mobala sendo na le soko c'est pas dit que na liboso ozalengete so zaka eleng ko nga biju kwelo otika ka eleng makambo ka loba o wagala ngonga yebi lambisi ya mino na Nairobi ayebi na lisoko esala lote et la lifuni et ça na ngombe ote ni pesa na makambo so ya maduso so asingi na pesa bato bino basi ba bino na masoko bobanga te pesa mbalo ata ko panza lisoko za yi asiba na lisoko asiba et ça na ngombe ote ata so za ndo balo bako okena so ba si bona lisoko mimi o banovana so vana ka po so ça o ba pompo peta pa pamba siko za no ka muta mikinza ba bota ba ka bongo ta mikinza yo ma mikinza mais ko si ba lisoko na moto te na pesi bambota na ngai belé na sala on makasi papa na to sala on déjà na sala on makasi na to sala on déjà cool bijou passer numéro pesi mbote na ngai na Landry Siamuno na Nairobi grand chanteur na pesi Oraga Longongo grand chanteur na pesi panneau solaire auto vainai aussi babas na lifuni bambote belé na base na lifuni na pesi grâce à Pombo na pesi grâce à Pombo la jolie bambote belé na pesi cameraman na biso nani na bunze na bonzengo yo la lisu na sa lisu na pesi bambote belé abimsa biso ba kito boy vraiment yewana pate na pesa mami membo côté grâce à bonanga na pesa mami la patronne bambote be ya minomo biso donc ba toko biso bijou photos à la kaka auto panzanteke tala linya elero na eleko na kombo nango na pesi famille na ko na États-Unis bambote belé famille na ko na Paris ba famille ko belé basé belé na étranger na pesi bambote belé numéro na ngaza et na pesi Richard Kilubu na Paris o ko tsanga Western yo pa Richard bambote no Richard Black Boy bambote no ngo numéro na ngaza piste 243 ya Willy Moucheni 90 63 82 251 00 243 90 63 82 251 ni ezaka pona ba conseil o to sala ya musana biso ya musana to finga mutu to lo ba makambo ezara to za ko éduquer ba mususu o ba ebile ba makambo ngote et na so mutu asa émission mo kaka mo mbalana tana lo ba sans pudeur et mal éduqué mal apputé et toi na ba bonne famille to sopi ba éducation bien mais le ko za boulot et fout à biso ya wana to sala o foto le ba bilo so ko la libérer bien te na lo ba le so la libérer bien so ko la libérer bien en tout cas merci beaucoup d'avoir vous s'abonner toujours massivement à Carrefour des Stars et moko la patronne Mimi Alemba babi la vraie parisienne la pièce unique maman la luna moi ça monde na kata Canada Miris Bomanga Maya Bobo en tout cas Bobo Manga Dangola tous les Bérouti je vous salue tonton Chris Babi moi mi bengaka Evi Dangola
na pesi mboti na mon boss privé sous papa Aston Dombele yo to sala ndenge to sala en tout cas papa Aston Dombele na grâce na lembi ko benga nga na lembi nga biyo zala yanga moko privé. Apesi notre caméraman ba gros bisous muto simbele biso bilili na bunze ngona biso ki yo zate donc ebité plateau za tombé na boso ni bongote ya maokaniki malgré OK boutique nga mais je t'aime toujours za na kati motema ngama ya maokaniki na pesi ma petite sœur chérie Maria Mori Mawagi, en tout cas ma petite sœur chérie, ya grâce à vous pour na boîte en tout cas merci beaucoup, gros bisous, à la prochaine.